bébé oyo oyo abotami na couple oyo bébé wana akosala 30 ans na mokili po akufa bandi ko kontele ta bandi ko kontele na kata calendrier ya mutu wana balobi mutu wana a vivre pendant 30 ans na 30 ans wana bakocha date oyo akoleka na vallée de Baka. Donc ça veut dire date oyo mutu akoleka na moment moko ya ba persécution ya mwa minyoko ma vie ezo simba te bachaka yango bachepe na date oyo vie kopela wako simba bambongo akoyi mutu mbongo mona baniso moni abando leka na vie a passé certain moment boye makambe fungwami bachepe na date wana bache na date oyo maladi ya makasi obando kobeta ye kolembisa ko affaiblir ye et bache na date oyo maladi yone ko meme na liwa mutu azana 3 grands parties. Tous en corps, tous en âme, tous en esprit. Bible zolo banine. La réalité de l'homme, c'est l'esprit. Or, âme ya mutu, yango utaka kuna na otobenga les logos, les halo, les zoé. Babenga autrement dit la vie. Mais esprit ya mutu etika la rabisika nzoto ya mutu ezali. Ndeti par rapport ya esprit na âme. Or, so mutakufi esprit ya mutu. Ndetika la rabisika nzoto nezali parce que esprit kanga na cerveau eza na cercueil esprit eza na pembeni ya tombe mais ama mutu nde zongaka mais na kata Bible ba lobela si esprit wana eza appellation ya moni po o comprendre Bible faut dans Saint Esprit. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bozale belé beaucoup en émission yo de partout. Merci beaucoup na confiance bo pesa Biso. Mbote na molonga inanga Lidi Mukadi là na pesi mbote na Bob Bukasa Enoch ba ko réaliser émission kitoko. Merci na confiance ninge boko pesa biso toujours. Bo continuer toujours ya rota chaîne Abisso chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Je dis un grand merci comme ça à notre sponsor, à nos sponsors, voulais-je dire, Maman Daniela Ekombolo, Maman Liliane, Papa Gaston. Merci beaucoup à tout le monde qui contribue pour cette chaîne, pour l'évolution de cette chaîne. Je vous dis un grand merci. Na Pesibino, meilleur vœu année l'amour, 2020 et ça la année à ma Pamboli, année moi à bénédiction. En 2021, en 2021, on va faire de grandes choses. Donc, peuple de Dieu, nous avons Pambola Bino, Amona Bino. Bande comme on dit lelo yo to le belanini na émission à lelo. Beaucoup ça constate que les ali bongo émission à Sika. To pesi ngo combo enseignement spirituel. Ni ko bake na émission à lelo to beta mingi ma solo ya spiritualité, to lunga kufungola na muzindo ma imatali spiritualité. Na pesi mbote mingi na muto bako benga Rachel Iyoya esika ozali na pesi mbote belé. Toko sola on nani. Désormais dans cette émission mesdames messieurs, on va toujours parler, discuter avec le prophète donc Nabomina Nkombo, Yemora s'est présenté. Bon, on a le Bakara, prophète Ézéchiel. C'est avec lui qu'on va parler de la spiritualité. Lelo eboko ka mituna benga voisin benga voisine parce que na émission lelo beaucoup bakisa un plus o eboza na ngote. Merci beaucoup. Moto na nzambe na pesi mbote. Oui, mbote journaliste intelligent na benga toujours. Papa chic, papa banebele nzamba pambolo penza pona musala kitoko. Merci beaucoup. Moto na nzambe lelo yo toko lobela mingi matali spiritualité ezali émission ya sika. Yo lobina avant to bana émission okolo banini na bat oyo ba olinga balanda émission yo. Vraiment na lobana bande konyoso ba olanda émission oyo. Bible zo lobana biso était mon peuple périt faute de connaissance. Donc ceux qui connaissance ezate to tambola pété. Donc ils ont le droit mutuka o ils ont na carburant te connaissance ils ont le droit carburant et sengeli biso ba traiter tous à la kana connaissance et on a senga na bango boza la toujours présent tant mission ils ont les casser la spiritualité total isabatu pour les autres tous a tendance à kozala un peu ba bébé biso ba chrétien il faut ba chrétien to kola to yeba ke tous a le kola banzambe. Donc tout tambola tout ça banzambe na mokili. Donc mais à l'aide de la connaissance né ça la que to découvrir marambelé. Donc c'est na ba base à la penza brancher et puis ba partager message au peu ko sunga batu nyonso bana ignorance. Voilà. Moto na nzambe moto na liboso ezali moto na yambo ezali koluka koyeba. C'est quoi comment on peut définir la mort? Batu mingi bakanisi to kufaka
tokendaka lola bamosusu balobaka ntango tokufaka tokenda na séjour de la mort bamosusu balobaka ntango tokufaka tokendaka lifelo bamosusu balobaka ntango tokufaka totambola na bazamba bango mozwa molimo na biso kosalela yango yo okodéfinir liwa ndenge nini? Vraiment, c'est vraiment une très bonne question. Mais on a d'abord to pesa nzambe merci na bandeko ba Holanda to sambela Zambe to pesio merci pour na mungonga o pesi biso to inviter Saint-Esprit à assister biso to telemeli nguya nyonso ya incrédulité nyonso ya yo te to détruire na kombo ya Seigneur Jésus-Christ présence na yo e kamba biso to sambeli bongo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Liwa ezali voyage oyo ezanga retour parce que bato esengeli ba comprendre loko moko Nzambe asala biso batu na batan asali mutu po abotama asali mutu po akola pe asali mutu po akufa. Liwa ezali voyage oyo ezomema biso tokende ko vivre la destinée parce que mutu ndenge azala na mokili awa mutu na mutazaka na destin na ye. Batu mususu destin na bango ezali bakende ko souffrir, batu mususu destin na bango ezali bakende na lieu de repos. Alors liwa ezoko permettre biso tokende ko vivre destin wana. Yango moni Bible ezoloba, il y a un temps pour l'homme ya kobotama, il y a un temps pour na mutu kokola et puis il y a un temps pour na mutu kokufa. Mutu tango abotamaka. D'abord, avant de faire ça, détail sur la mort, na obana d'abord na étoile de fond. Mutu tango abotamaka, nzamba tchaka déjà calendrier na kati ya mutu. Mutazaka na calendrier. Tout le monde a un calendrier mokili, ozomona date ezobana na 1, eko suka na 31, bamse suka na 30. C'est la même chose avec l'homme. Nzamba keli mutu akocha mutu ako vivre na mokili. Ako sala 70 ans de vie. Na mokili. Bamsusu nzamba sali a revivre 20 ans de vie. Bamsusu a revivre 2 jours de vie. Bamsusu a botami a sali 2 jours à koufi. Bamsusu a revivre 90 ans de vie. Donc ndenge tozanga na yo boyi. Tozalaka na temps oyo soke koki esengeli to kufa. Donc liwa eza eloko moko oyo ko mema biso soko to kende ko vivre destin na biso. Soki nzambe akeli ndeti nga Ezekiel. Alobi que Ezekiel yo na mokili o vivre pendant 30 ans de vie. Même ceux qui n'a changé n'a chassé esprit de la mort 1 million de fois. Même ceux qui n'a bengani ba démon ya liwa 1 million de fois. Ceux qui liwe yé et ko memanga et puis na ko kende. Et là on les autres s'est passé. Batu fo ba yeba avant to koma batu mokili, nde to koma ba être humain boy. To zalaka ba esprit. Avant to koma ba être humain. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Donc, toza ba esprit, ce qu'on nous a pour exprimer désir naïe, penser naïe, nabiso, et c'est ngeli to comme ba être naturel. Et ça la maka par voie à sexe. Pour exprimer désir naïe, et c'est ngeli a que la mutu. Toza na deux créations. Toi, la création, eux, ils ont créé par la parole lui-même. Il prononce la parole parce que Adam, abotama na sexité. Il a été créé par la parole. Nzamba prononcé liloba muta salama salami. Ce que Nzamba monaki non. Lokola muta BBC, création originale. Et c'est ce qu'on a créé mutu par le sexe. Donc c'est moi sina mobali ba sangisa nzoto. Bana Nzamba landa biso bisika to utaka ne to yaka na mugipende to kufaka. Maman moko boye, papa moko boye. Par exemple, on peut être maman Judith, papa Emery. Bazana bolingo na bango, bazo vanda, un jour basangisi nzoto. Tant basangisi nzoto, déjà na plan ya Nzambe, il y a des anges. O Nzambe acha oyo ba jiraka o to bengaka rapport sexuel. O ba jiraka rapport sexuel bazaka ba ange bazaka na classe ya maternité. Yango nazolo ba émission oyo kolongola bana Nzambe na ignorance. Ba yeba ke Nzambe a géré rapport sexuel à mutu. Donc mutu ndenga Nzambe Nzamba géré rapport sexuel na ye. Tangu mwasa mobali ba sangani ba kutani, mbala moko super mena ovile sangani. Dès que zo sangane zo kutana pa Nzamba ko dépêcher ange à maternité.
ange wana kokita akoyana être akoyana esprit ya mutu tango ayena esprit ya mutu po si permet na ovule tango esangani et ça la fécondation automatiquement être wana koya akokota na kata mutu être na akoya na tout un plan o esengeli la vivre na mokili bakatele na bambula na ye na ba âge na ye so bakatele peut-être 30 ans a vivre pendant 30 ans donc mobali awa na mokili sera beti premier coup même eza coup léger même eza coup fort au beti premier coup bango ba moni mbala moko bakiti tant bakiti bakotisi esprit na kati ya fécondation wana ya spermatozoïde na ovule tant bakoti moi simbala moko scientifiquement esengeli ovule na ye e comme fécondé moi ça kangami otolobaka zemi ya un jour tant moi ça kangami ba ange wana bazamba la mona calendrier ya mutu wana koti wana babike muto aosala 30 ans na mokili avant zonga biso suna mboka oyo tant ba okota e aussi la wana te ba ange bakocha CD wana ezalaka na subconscience ya mutu parce que mutu azalaka na 3 parties azalaka na 3 consciences toza na conscience toza na subconscience et puis toza na inconscience sko nzambe atiaka CD wana na subconscience eza nini subconscience ezali makambo oyo yo osalaka mais obosanaka yango kena kovanda na subconscience na yo evandaka na CD wana tango nzambe akotia CD ka le même jour papa na mama basali rapport sexuel akotia yango omoni na kati ya mwasi zeme bandiko se former bandiko tambola papa zeme ezo poussa na ti ekokisi 9 mois tant ekokisi 9 mois mwana botamaka te abotami dès que abotami ba ange wana o batalaka maternité ali babandi siko batie chronologie batie montre bandi okontele mutu déjà asali premier jour na mokili dès que beba botami bazo kontele deuxième jour bazo kontele troisième jour bazo kontele siko selo bango ba na plan que mutu oyo bébé oyo abotami na couple oyo bébé wana akosala 30 ans na mokili po akufa bandi ko kontele tant bandi ko kontele na kata calendrier ya mutu wana balobi mutu wana a vivre pendant 30 ans na 30 ans wana bakocha date oyo akoleka na vallée de Baka donc ça veut dire date oyo mutu akoleka na moment moko ya ba persécution ya mwa minyoko ma vie ezosimba te bachaka yango bachepe na date oyo vie kopela oyo kosimba bambongo akomi mutu mbongo mona baniso moni abando leka na vie a passé un certain moment boye makambe fungwami bachepe na date wana bache na date oyo maladi ya makasi obando kobeta ye kolembisa ko affaiblir ye et bache na date oyo maladi yone ko mime na liwa bango dia basali déjà plan na bango yo mutu na mokili bandaka ko vivre ozo vivre parce soki okomi na certain âge o bango ba proclama que sengeli opela osimba et mbongo na vie date wana so okomi yango automatiquement bako dégager ba ange ya bénédiction bango ba benga bango ba ange poriel ba ange merveille basé belé tant ba ange na bakoya bako faciliter osiko yo simba mbongo na mokili nde komaka mutu akomi ko simba mbongo mutu akomi mona be asimbi pe loko be simbi asali pe be simbi a forcer souter na vie akomaka so ameki a faire beke liboso ameki a faire beke liboso mais batu loko bazala ignorance sote asimbi kisi ya mbongo non eza ndenge nzamba asali la mutu siko tangu ekokoka siko ane na ye o babongisa po ya kufa eloko liboso bandosani bando frapper na maladie yango moni bandeko balanda biso tango monaka maladie se manifestera na ndaku na nzoto na yo obeli ezaka langage que ozo kende vers la mort donc maladie ezali signe que okokufa oza poussière ozonga na mabele ozonga ndenge nzamba a lokota biso na mabele parce que mutu azali dérivé ya mabele ozonga pe na mabele donc siko tango komi na ba âge wana nzambe siko bandi ko s'annoncer na yo que liwe komi pembeni liwe komi pembeni donc so olingo ko siko âge o ba bongisa 30 ans dès qu'on komi na 28 ans etika lo une année pour kufa automatiquement ozalo bengani esprit de la mort ezalo chasser ba démon il faut siko ko kufa soki okufi batindaka ange muto oyo abomaka batu eza nzambe te nzambe batindaka ange de la mort wana ya yaka ange de la mort wana soki aye démon wana tango akoya a semé maladie moko soit akobomo même na pongi soit a semé maladie tango ako semé maladie automatiquement bomio soki okufi esprit na yo ebimi na kati ya nzoto
Ndesko on expliquer la mort. Tango ebima na kati ya nzoto bakotala yo. Muto yo asala kinzambe ou asala kinzambe te. Soko asala kinzambe bato bakoya ko accueillir esprit na yo za ba ange nzambe. So asala kinzambe. Mais so asala kinzambe te bato bakoya ko accueillir yo ezali ba ange ya rébellion, ba ange de chi o ba bengaka, ba ange à ténèbres. So asala ki peut-être nzambe. Ozaki le kolomoko na kati, le kolomoko libanda. Wana ni ange nzambe ni ange satan ba kosimba yo. Molimo nonde ko kende. Parce que tant molimo na yo ekokende ekena liemo ba bengango purification. Na lie wana ezaka na ba ange bazaka na classe ya ba chérubin. Ba ange wana bazaka na makolo te. Ba ange wana bazalaka na mitu maboko me makolo ezate. Musala ya ba ange wana bango basala musani tangu ba ange maternité ba yaki kokocha esprit na yo mutu na kati ya mélange ya spermatozoïde na ovule. Bango bapesaka bango signal ke mutu kingandi tokindie na mokili metoche CD na kati na ye. CD na ebanda ko enregistrer mabe pi malamu o muta osala. Siko ba ange musana bango nini tango esprit na yo eye na purification avant okende na ba destinée, soit lié du repos soit lié du tourment, ba ange wana bakolongola CD o eza na kati na yo. Baza na purification. Tant ba longola CD wana siko bakokocha yango na écran de Dieu. Babandi kotalisa yo malamu nyonso sala na kata mokili pe mabe nyonso sala na kata mokili ba opese yango. Tant ba pese ba moni mabe na yo eleki par rapport à malamu. Automatiquement bango baza na droit ko simba yo te bato ba ko simba yo ezali ba ange déchi. Nde ba ko zwa yo ba ko mima yo na kati ya lié du tourment. Mais ozaki mo Kristo ba mena kata lié du tourment parce que ba jara bato oyo bakendaka kuna ezali bato oyo bango bazelaka le jugement dernier selon Apocalypse chapitre 22 pour ba samba pour bako zala perdu boete quand même basala la penzambe parce que bango bakoze la jugement dernier afin que nzambe akata likambo na bango parce que batu oyo bakufi peut-être na kata Christ o bandimeli nzambe ceux qui bakufi ba ange ya ténèbres ba yakate diable akoya abomi pour nzamba bomaka te nzamba za saint atinda randi pour batu faut comprendre que nzamba collabore pe na Satan apesa Satan ba ordre que no boma mutu wana tangu ange ténèbres ya bomi ba ange nzambe ba ye ba récupérer ama mutu automatiquement ba memi yango na kata 3e ciel mutu akeko pema yango zomona ba ndeko ba olanda biso tango zana na bombo ndengo zabwe yebaka ke liwe ezali et puis batelo ba bosa na tango azo fêter anniversaire na ye oh anniversaire nanga na fête sepele mona kena boîte sepele azo bosa na ke au fil à mesure âge zo bakisama au fil à mesure cercle zo pusana au fil à mesure âge zo bakisama au fil à mesure cercle zo pusana nde toza beto kota 2021 kala mingi te to kota 2021 ba obazala ki na 14 ba komi na 15 ans donc ceux qui au baba pesa yo 20 ans de vie oza dia na 20 ans on comme à 21 ans vous comprenez automatiquement au tirali na 4 ans de vie au fil à mesure oza l'anniversaire au fil à mesure pe cercle zo pusana kaka mukolo âge na yo kokoka ezalo zala ki pasteur prophète okokufa ozomona sikoyo eloko nazo expliquer batu si ba cimetière pardon avant to koma na cimetière mutu na moko yi poto bongate siko batu o bakufaka to mona ka mutu akufi bazui molimo na ye to bazui ye ba komo utiliser ye est-ce que zalaka ye to zalaka mutu alate longi na ye est-ce que mutu akufa awipe ko zonga na mokila pesa message to ndengene voilà bato sengeli ba yebelo komoko mutu azana 3 grands parties toza na corps toza na âme toza na esprit Bible zolo banine la réalité de l'homme c'est l'esprit or âme ya mutu yango utaka kuna na otobengaka les logos les halo les zoé babenga autrement dit la vie mais esprit ya mutu etikalaka bisika nzoto ya mutu ezali parce que bato batangaka Bible yango tomonaka Bible oyo moi je crois à la Bible mais na kati ya Bible ezana babiloko mususu basala confusion na kati ya biso ba chrétien yango oui ndeti par rapport ya esprit na âme or so mutu akufi esprit ya mutu ndeti kala bisika nzoto nezali parce que esprit kangamaka na cerveau eza na cercueil esprit peza na pembeni ya tombe mais ama mutu nde zongaka
Mais dans la Bible, il y a si esprit, il y a des appellations. Il y a des pour comprendre la Bible, il faut dans le Saint-Esprit. Il y a Jésus-Christ qui exige tous en le Saint-Esprit pour comprendre l'écriture. Si ce qui mutu akufi, mutu na mokili avant kende, esprit na ye, avant d'abord, et kende na nous, et kende na demain, bisika pena zalaki, mutu face à la 40 jours. Attends la mokili pendant 40 jours. Donc ça veut dire, bazu peut être frère moro artiste moro bawande koyemba akufi so akufi avant qu'il n'a destiné à otambola pendant 40 jours à otambola bisika nyonso o ya kenda na vie babandi kotalise okendaka boy osalaka boy na vie batalise nyonso fa kendi siko tangu 40 jours ekokoka esprit na âme esengele séparé et kabwana ya mona mtsubwe bomoni mutu abina akufi bokundie bande oso ba mo lota ye ona na akendaka te c'est réel. Muta kenda teza comme ça muta kufi 6 places mamo kende okemba mwana enfer soit okena lola non faut ça la 40 jours so kota ka botel ba mimi na botel ba so botel nyo sokota okota ba boîte ba la so donc eza lokola jugement so ko ki 40 jours esprit na âme fait kabwana esprit tikali na cercle bisika o ba kundi nzoto na yo âme kei koza mbando na yango na makambo e esprit mimayo so esprit wana tango ko tikala eloni esala maka ba magicien oyo bazaka na posa basala misala na bango. Par exemple, magicien mobe azana ba maison na ye, ba boutique na ye, ana posa ba client ba ye beli. Asololi na ba maître supérieur. Ba yebise keno kende na cimetière, luka esprit ya mutu abande ko sambela lokolomoko na kati lokolomoko libanda. Ake peut-être un esprit ya ndeko moko boya mwasi azaki lokolomoko na kati lokolomoko libanda ken esprit na ye akosala invocation ba belaka esprit ya bato bakufa. Ba msu abenga ngo nécromancie. Azo sambela ba wei tango kenda ko sambela abeleli esprit wana aoyebisa ye na posa o edenga misala oyo okokaki o nga na koka kosala na mokilité na posa yo edenga ipo na bana ko réaliser yango azui esprit ya ndeko akufaki wana akomisa ngo esclave sko esprit na ebandi ko kende ko convaincre bato po ba ya ko sombela ye biloko na boutique ya mona ba magicien mingi sori mutakezo akisi ya ba client ipa magicien ba mema bango toujours ba kendo sala ba rituel na ba cimetière po ba komisa ba esprit ya bato yo ba kufa ba captivité ya mona ka bande omso moni boza na famille ndenge otiko luba boza na famille esprit ya mutu akufe koma obimila bino na famille oui c'est logique so eza na ndoki moko aza makasi na kata libota ou bien alingi aboma bande ko mususu ba bobota mana bango akokende ko invoquer esprit oyo ya ndeko na bino eza na cimetière tant ko invoquer ngo akopesa ordre akende ko boma ba propre sœur ne ba propre frère na ye parce que na esprit wana nde eyebi bien bandeko oyo ba vivant na bango na kata famille moko dans sur la cimetière ce que cimetière le karani na kati kuna mayema le na cimetière ezala kandi après liwa ya moto kotika moto na lilita biso toke tozongi ndako nini le karana sima. D'abord, cimetière ezali esika moko ya communication à makasi. Communication parce que na cimetière yango moni bandeko bazala mo prudent bovandi bisika moko cimetière ezali. Biloba loba fi ko modi bana pampa makeba parce que cimetière eza bisika o ba esprit ezaka makasi na donc na turbulence ya makasi po esprit no so bateza wana. O mundele moko kufa esprit neza wana. Ameke nango mais esprit tikala wana. So na kata cimetière eloni elekaka. Ezaka place oyo ba esprit nyonso ya bato bakufa evandaka wana ba chrétien oyo akufi na kobanga nzambe esprit na ye soki ezali pembe na nzoto na ye ezali cimetière ya ba chrétien ezaka sécurisé na ba ange wana ba magicien basalaka eloko te ako invoquer chrétien te po so ameki akokufa donc yango ezaka sécurisé na ba ange mais ba païen ba esprit na bango yango monaka basango basalaka ba culte de mort ou bien ba nécromancie bakenda ko utiliser mingi ba esprit oyo ezalaka na kati ya ba cimetière na tuna motuna tant basango ba yaka ko déplacer cimetière ba longoli par exemple na Kinkole ndenge basalaka ba cérémonie wana ba longoli cimetière ne sika bato ba yeba buki bavandi eza mabe to esprit ne sika la ka wana automatiquement bon eza par rapport ya rituel ba osala soki sango aye a déplacer tombe ya mutu amemango quelque part fait que kuna ba ériger mwa ndako basala ndako esengeli sango wana pe a déplacer na esprit oyo batelaka nzoto eza na kata cercle donc ako commander yango ako longola yango amemi yango kuna eko yoka po yokaka
ekoyoka kolongola ngo penda déplacer ngo ake kuna wana bato bako vanda na bango na batongi mwa ndako mais soki ba déplacer yango te soki botongi ndako likolo a tombe boyeba ke bino bato bozana kata ndako wana bobandoza na bitumba chaque jour na esprit wana yamona eza déconseillé bisika cimetière ezali botonga pe ndako eza mabe et puis bateau mi bavanda mi pene ba cimetière soit baza bateau balingi trop spiritualité soit baza ba magicien soit bato mo basala ka nécromancie ozomona donc ozala na noko na yo akufa oko kende surtout tout le monde ango mingi bato belé ba adoraka bato bakufa o ezaka fête ya bato bakufa mais bato ba yeba ngo teke no tango bosala ka fête ya bato bakufa bokenda ne ko adorer ba esprit wana o bible zo pesa ko adorer notre esprit en dehors Jésus Christ parce que tango ba ba kendaka kuna o te fo bo sopele mo masangambilo sopele masangambilo bani ko luba e nga makamna ngezo simba te mama bando tika ngai na zonyo kwa ma passe na passe sunganga tango lobi bongo mama esprit ne pe yoki ata ameza na lufe l'esprit na epe yoki akoede yo te na pesa exemple mo yanga pe komelanga toko kuna mama na biso tonga kufaki après ko kunda to bosana ki croix na ndaku to bosana ki pe ba mutu oyo ifala sala misala bakanga ba kule béton siko ba voiture to lowaki ba bus ba taxi bus wana to wana ki 16h fallait ba kende na kinkole ba komo démarrer mituka ba kende na ba sisi ko kitsa mama te na lobi ka moni mituka na bino wana eko démarrer te ti to ko sisa makambo effectivement pe sala wa makambo na mona tango pe ba ki o démarrer ba mituka na bango epela te ti to kitsa mama na libulu to sisi makambo che croale mituka epeli to ba ki bango pe ba yoka mama yoka kinga ak bloquer wana eza histoire vraie yanga moko. Bon, oui, eza histoire vraie et ça la maka. Donc nécromancie dans un sens eza mabe, dans un autre sens eza pe moins bien. Parce que na kati ya Bible nécromancie salamaka Saoul tanga moni makamno se simbate esengela kia kende ko solana esprit ya prophète Samuel akendaka epa magicien na belelaka esprit wana ba solola pe Saoul ayebisa ya lobi ke ndengo zawana tango kende ko kufa pe salama pe mbongo dans un sens eza bien mais dans un autre sens eza mabe. Pourquoi dans un sens eza mabe? Parce que Jésus-Christ azawana il y a aucun médiateur entre l'homme et Dieu ni tete Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ en a médiation na biso. Mais ba misu pa kenda pe ko sala. Ndeti eloko ekomela kiyo. Pona po eloko ne komeli lingi ko lobake ba mort bato ngaka nde na lobela nde na zo expliquer ba enseignement oyo que eza logique eza normal. Tango okei olobe même ndongo za. So mo pena makambo zo simba to ko ke pe na cimetière ya mama. Mama nazo nyokwama musalo nazo sala ezo simbate mama ko edenga ayoka po esprit zawana esprit na yezawana donc esprit wana ezelaka ekolongwa bino esprit abatu nyonso bakufa evanda kana ba cimetière ekolongwa ka mukolo oyo fin du monde ko salama bato bakufa na kata Kristo basekwi biso nyonso toke na jugement du trône blanc ndesko ba esprit kolongwa mais tant que na nous fin du monde kokite ba esprit ya bato bandeko na so bakufa ezalaka wana donc lokola yo lobaki na yo sans osala na moi connaissance moko songolo mais omoni mama exécuté mama pa lobeli yo ke mutu ko démarrer te ti boko ya na croix nga oui po esprit lingara bato bakufa bazana na posa moi respect yango mona bato mususu omoni surtout mutu abomi mutu attention soki mundoki moko abomi mutu oye ko assister na matanga na ye okepeti na tombe na ye c'est un grand problème parce que esprit wana ego pe bomayo beaucoup finaye bakundi bino ensemble oko sala pe bueno o sala moi déplacement qui pas kangio pe makolo donc existe quand donc ce sont des preuves qui prouvent que non ba esprit abato bakufa evanda kapona protéger ba nzoto na bango pe ba yokaka et puis eloko moko za moi qui rie batu ba comprendre tango batu bakufaka mama akufi ou bien papa akufi bino bana botikali mama soka kufa ki na passe fimo ya passe ya pauvreté ya minyoko akei kota kei wana abanda kolela mingi pona bobonga au moins na pe boy akoya pa otikela bino pe mbongo ayepe pe na boy pe alotisi ndeko moko ke baluka na sima au moins na mwa botya mbongo boyewi ozomona ayepe oyede bino dans un sens ça mabe dans un autre sens ça mabe la kata mama lobe za solo mama na vivre moi sinanga après liwa mama na bango ndeza la bilamba muna mutaji bilamba ba popola bilamba maputa oya zu ya ye mutu pa kabula bilamba wana kabwa tali maputa ajo ya mwasi nanga che mpanzi tango ba memeliye na kofuye maputa wana yo mona $5 na kusonga liputa ya mama na bango azu yango eza mabe te
et kozala mabe soki mutu wana akufaki dès son vivant azalaki mutu ya magie. Pasteur. Wana eza mabe mais soki bando sala nzambe il peut aussi vous aider. Donc bato bakufi wana ba esprit na bango ezaka na ba cimetière evandaka nango wana ekope koye sololi na bino et aider pe bino. Eza nango mabete. Eza nango mabete mais mabe ekomaka soki siko tokomi ko exalter bango tokomi ko mona bango baza au-dessus ya Jésus nde komaka mabe. Mais bakoki pe ko aider bino. Aye pe ba pesi bino pe message alobi po bo bonga na vie na bino. Bokende bo sala be bo sa bo réconcilier na batu boye. Il arrivera na ndeko moko ayake pananga ndeko wana azala na mbongo. Azaka na mbongo mais na kata famille na bango noko na ye atika bana na bana ba souffrir mais noko na ye akufi. Mais noko na esprit noko na ebimela ndeko na ebiseke yo za na mbongo zo lia mbongo mais bana nga kuna ba souffrir ke sunganga ke no sunga bana nanga pozo sungi bana nanga te na ko kausa makamu na yo. Po ba chance nga na za na ngona tikela nde yo. Po sunga bana nanga. Et puis ndeko na lamuki na tongo azumbonga azali nango pe akesunga bana ya noko na ye. Akuti bana noko ne bazo kemba na vie. Asungi tant asungi bango pamba milisusu. C'est normal. Donc cela veut dire que esprit a mutu wana tant azaki vivant azaki mutu mo malamu. Tant akufi il faut pe a continuer ko sala pe malamu a aider famille. Donc c'est logique. Donc esprit a batu bakufa et salaka nango yango na yebisa bandeko bokeba bozala vraiment prudent. Oza pembe na cimetière même ba fête ba wey obandi ko kende bandi loba biloba loba tango zo loba ya pa yoka oyo zo loba na ye pa zo yoka pe akoede yo pe asale lio so sengele mutu mabe esprit na pa osenga mabe yango mona ka banganga balingaka mingi ko sala ba rituel na bango na cimetière parce que ba yebi parce que ça moment moko za lokwa ndeti tozawa eza na milieu moko boye réseau za ka stable parce que bantene ezali mais koto mususu boye perturbation réseau cimetière ezaka bon pona banganga pona batamolimo donc c'est ça surtout pona basango. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Toleki ce qu'on a deuxième thème na biso émission parce que on a aussi ici à Liboso au Tolobeli Marambo Italie liwa. Toko na deuxième étape, to ntoye basiko diable azana ni satana parce que toye baraté. O komona muntu musu de po bandi ko sambela to benga na mulimu mabe. Yo musu ba sabe coup de tête, to ba passer musu so sambela, o sentiment coup de tête eko bima. Abendi ma coup de tête zongi sabe ta satan. Siko satan wazala nani yango o biso satan ana nani diable c'est qui Lucifer. Na senga na bandeko bisika bazali totanga mukanda na Ézéchiel chapitre 28 bisika o Bible ezotesa biso le diable. Ézéchiel chapitre 28 baba na verset 11. Bible zolobanini. Satan d'abord que Satan azalaki angelou. Lucifer est le porteur d'une lumière. Mais comment ya diable ezalaka diable était diable eza ba fonction. Mais comment na ezaka ibrise. Ibrise voilà. Ibrise. Donc bato bala ndanga so za muta kisi a comprendre que nos prophètes eloko simbi penda simbi. Ya mo ntango obenga na démon. Okokanga non de Jésus yo Satan bima, Satan na bengani yo, Satan na bengani yo. Omona pe boye eloko pe oganga pe Satan wa saka wana sali pe fo. Donc pour battre Satan bien ganga mi ibrise. Yo ibrise. Na bengani au nom de Jésus-Christ. Ibris bima aokeni malamoko. Ozomon. Sikoyo avant à comme diable, il était porteur de lumière. Azalaki na classe yaba ange parce que toi on a 12 mondes angéliques. Toi on a ba dominion, ba principalité, ba trône, ba verti. Toi on a ba ange, ba archange, ba séraphin, ba chérubin. Sikoyo le diable azalaki na classe yaba chérubin. Ba chérubin baza banani ba chérubin bazalaki ba ange oyo babande ko gérer or na lola diamant cuivre cristolite topaz babande ko gérer beauté babande ko gérer koyemba et puis bande ko gérer bilamba kolata propriété sko mutu o azalaki lokola dirigeant ya ba ange nyonso ezalaki ibrise o lelo to benge Lucifer na Ézéchiel 28 wana bazo lobake abande ko gérer même beauté boy et puis abande ko diriger ba ange nyonso et là on y a ko sala mapo a commander ngaza boy c'est à cause ya biso Satan ayeba kiteke nzamba sala ki mutu ayeba kité ayeba ka yemu talaki créature mais aye ko rendre compte parce que Satan laki na posa azwa donc supériorité ya nzambe nyonso divinité nyonso ya nzambe faut maintenir yango azana nango parce que il travaillait dire plus que tous les anges à l'eau là tant où Satan zalaki ba archange bazalaki té
ba archange bazali ba ange baza supérieur ya ba ange. Satan miyebeka que il était tout suffisant. Il maîtrisait tout. Donc en dehors ya nzambe yé. Donc son nzambe kufaka yene muto angazala remplaçant nzambe. Et puis selon force o yazala ki na yango par rapport à nzambe zala ki égal. Selon force. Donc Satan nzambe ba na force mo égal. Abando mona que non, il peut aussi battre Dieu. Il peut aussi combattre Dieu. Mais eloko moko nzamba bombela ki ezaki puissance ya ko créer mutu. Nda sanga kango. Mais azalaki na nyonso. Akwa po battre nzamba ko fina pe nzambe. So elone ko salama. Tellement que il gouvernait tout, a ko remarquer Dieu a salaki déjà batu a pesi mutu pouvoir autobengaka l'arbre de la vie éternelle, mais Satan est bakité. Tant qu'on découvrir que Adam a salami, le diable a commencé à jaloux. Il y a mutu parce que Nzamba salaki mutu na elilingi na ye. C'est ça le grand combat. Pour ba ange baza créer na elilingi ya Nzambe te. Baza créer na elilingi ya moto. Mais biso ba tutoza créer na elilingi ya Nzambe. Parce que tant que Satan comprend que oh, nga nazo travailler. Nazo saile musala ba adoration nyonso avec kende soki wapi eleka epa na nganga na tamizango eke na trône ya propitiatoire. Mais comment c'est que la muto Adam oyo akeli na elilingi na ye mais ngai akelinga na elilingi na ete. Abi non, muto azali mabe ko détourner ngatinga na battre. C'est à ce moment maintenant aye ko séduire un tiers ba ange. Parce que il y a la différence entre les sataniques et les satanistes. Les satanistes, ils allaient bateau comme initiés. Mais les sataniques, ils avaient un ange qui en Zambé, diable a séduit comme un ange déchu. Ils avaient un satanique. Voilà. Et le Koana et le Salama, tant à remarquer que non Zamba Salibongo a séduit un ange qui n'a pas convaincu que il faut m'adorer, je suis roi. To sangana, to beta muto, babenga alien à 24, ou bakino balobara. Donc to détruit muto. Ne abandis ko bundi sans Zambé. Tant bandi ko attaquer nzamba zo meka puissance na ye. Oh nzamba za le loko moko, nzambe so apesi mutungu ya botola raté. So apesi loko botola te. Eza na yo. Ya mona ba pasteur msusu mona ala la basi. Mais nzambe pas zaka na ye. Ego bateke nzamba zo autoriser kola la basi non. Nzambe a articulé temps. Et loko ya pesi moya botola yango ezate. Parce que Satan bandi ko meka nguya nzambe. Tant bandi ko attaquer nzambe, il a pensé que le quoi la bazala qui niveau moko il peut battre Nzambe. Il était surpris à moni na minute Nzamba créé parce que Nzamba bazaki na au moni ya ba mettre à l'accent tous les prises. Ma bombeli au chaos. Tant on attaquer Nzambe, il lui pensait que il peut battre Nzambe. Na minute wana aya ko la surpris à moni mbala moko Nzamba ko créer ce ko ba archange. Oh ba archange baza supérieur ba chérubin. A créer ba archange ndesko a créer Michael, ou général Yabitumba. Tant à créer ce qu'on Michael a ko métamorphosé à comme à Jésus. Ne a créé Jésus. Donc archange Joanna Michael. Donc Michael son Michael na Jésus identique. Parce que c'est ça la fonction moko. Ne tant a créé na minute ba battre mbalamo Satan. Yango Bible zoloba awa so tan Ezekiel 28 bilobi ba bundi. Tant ba bundi Satan ko kité ayo kitala mabeli. Donc tant ba bundi ko kité. Donc lekele ke donc selon ya moneka ke akobattre nzambe po ba niveau moko. Mais comprendre te ke nzamba sali. Yeto ngalinga meka puissance à création ezate. Ana code do anate, ana mot de passe anate. Ameki puissance à créer pe aye et simbade. Ndekoto a qui senti que le faible, il est descendu avec un tiers à ange. Ko kita ki ayo kita mbalama na kata jardin d'Eden. Tant que quitter dans le jardin d'Eden, aye komona mutu moko azalaki entre nyoka et entre chimpanzé otobenga gorille entre mutu. Nda côté na kata mutu na mbamo o babengaka serpent comme on ezaki serpent po serpent azalaki nyoka te. Azalaki reptile, azalaki vertébré, azalaki lokola mutu. Batfo bayeba. Tant que côté pa na ye mbala moko a créé plan ya ko kata mbala moko relation entre mutu na Nzambe. Parce que yende à travers Moutunde et ça que Nzambe na sataba bebana. Il faut ce qu'on y ait pas kabola biso na Nzambe. C'est à ce moment-là il avait séduit maintenant l'homme. Tant a séduit l'homme, muta perdre un pouvoir au Nzamba pesa ki wana o Satan la yoka ki zuwa. Ali soit boto la pouvoir wana Nzambe a ki ko kela ba ange ba protéger arbre de vie. Pour muta simbate Satan simbate ba ange de Shiba simbate. C'est à ce moment-là le diable a ki ko kanga 4e dimension pour ando gérer. Pour daki dimension ba pesa ki
quatrième dimension bisika basala ba téléphone basala ka ba technologie nyonso ba pareil ba voiture ba mayele nyonso oke mokile se moderniser ndaka okangango tanga kangango a corrompre yango ndesko abandi siko ko manipuler yango nde à ce moment là abandi siko ko créer à travers quatrième dimension abandi ko mema batu musika ya nzambe yango moni lelo technologie ememi batu musika ya nzambe à travers la télévision omoni muto abungi parce que atali film ma pornographie atiki makambo nzambe parce que atali musicien moko boye atiki makambo nzambe à travers la technologie a modifier comme facile moyen que l'église ezali soute avant de lui ordinateur un mois à kenda prier te azaka devant ordinateur a créer technologie à travers téléphone mutako qui m'appelle prière ensemble la lisusu te en attente oh non non ta la biloko programme moko boye à travers téléphone donc téléphone ebungisi mutu nzambe à créer parce que ça biloko dans la quatrième dimension parce que nzambe pe ako botole pe yango te parce que nzambe so apesi mutu abotola raté c'est à ce moment là Dieu s'est fâché nde aki kokela otobengaka le temps de feu en fer akela ngo bomba yango iniki maka pona yi voilà bisika conflit o esalamaki entre nzambe na Satan ezaki pona biso zuwa yokelaki biso yango moni lelo tango ozomona un pasteur asimbi nzete azoyesa bandimi zwa nzete beta Satan Satan na beto oh Satan n'est pas son ami ozuka nzete bo beta Satan tango beti Satan osilisia le pasteur on soage dobe sous basser donc Satan c'est qui est lisusu donc atele sous piège vous comprenez donc pourquoi parce que Satan zo mona zo jouer na bon pona sakala no bimana ba ser no église ya mona zo sakala na ba pasteur ya moni et tant que aux en connaissance, on ne blague pas vers Satan. Satan va bundisa kaeka na bon nom de Jésus. Il faut avoir la connaissance de la parole, combattre vers la connaissance et la puissance de Jésus. Nous allons à Satan. Voilà. Bandeko banandi na bandi tokomi na suka émission lelo les partie liboso yami balez ali yami sa tuti toke na 5e partie type de place yemi mabiso bozaki belé pour la émission na sentir yango à travers Bapel Nabino. Merci beaucoup pour la fidélité, merci beaucoup pour la Bolingara chaîne chez Biso Télévision. Moto Nzambe aux la première partie, na bandi na deuxième partie, tout le BP Mamsusu. Awa émission ils a plus spiritualité. Pour découvrir bino, pour faire découvrir une au peut-être bon ignoraka à travers cette émission pour découvrir ango. Moto Nzambe numéro de téléphone dédicace pour to komina suka. Le numéro de téléphone est ali 00243 81 61 96 772. Donc 00D43 81 61 96 77D à la fin. Et ça na WhatsApp so bobengi vraiment na royamba bino. Kozabino koma pasi, kozabino mutu so azo yamba téléphone, mutu nga besoin solo na yo yamba su téléphone té ezalaka nini yango moto na Nzambe. Bo yamba kape ba téléphone pona pe makape. Bon, je peux être le seul pasteur wa yambara mutu sans secrétaire. Ngana zana secrétaire tina boya magamboana. Pona za mwana musala ya batu. Ponzamba pesinga grâce au pona ngate, pona famille na ngate, pona bango na yambaka. Mais lo mo ezarani papa, batu abenga rande beli. Oro yamba ndeti siko awa. Na oya babete 40 appels, 40 messages. Oh non atangité. So na otanga moko na yano. Yamba so mona abengio amonio aux en communication akati ote prophète non na yambaka. Et puis na rappelaka. Donc ngana osenga na batu vraiment bobenga ata boza 1000 na ogérer bino. Madame nanga ba na monio na tuno motuno pona o leka boyete. Par hasard ayebi yo to solo laka. Amona ko na TV obongoli maije. Alobi wana eza kisite moto nzambe ko bongola maije. Mai ko koma jinde muta sala miracle nzaka Yesu Christ. Boni yo mo bongola maije. E ba ina boni. Bon, Bible zolo ba na Jean 14:12. Yesu alobi soko ndimelinga o sala miracle nga na sala. Yesu atambola na mai. Eza miracle. Mais Yesu alobi soko ndimie o tambola kutu miracle ya sala tambola na mai eza ko leka biso to ko sala. Donc eza nguya nzambe. Nga na yebi magité na yebi kisité na yebi. D'abord na ba magicien ba ya ndé pa na nga na délivrer bango. Donc eza ke bon nzambe sanctification na connaissance nzambe pesinga na ko sambela pona eloko peut changer parce nzambe pas changer abongola mapa ba mapa ani ko mebele batu balia donc nazola ndaka lokola Yesu donc eza magité ngana olinga monsieur oya oye mana ma yango pe nega ko sel na TV wana obongoli on pe ana moni nenga obongoli batu bakola na pe ba moni vraiment et ozala pena bien mais na osenga na bandeko ba finga ndete ba finga te po mu finga miracle nzambe o finga ngo boye allez
o blasphémie amona boya ka penza moni lelo soki nzamba osala ba pasteur na ba dimension on était parce que bato bandimaka lisusu te donc Jésus Christ yemo so asala beaucoup de miracles te parce que à kotaka génération na bataka ba incrédule et puis miracle ça mara selon kondima bato so oza na église bandimino bandimaka ko leka nzambe pa osala pe ko leka mais so ba bangaka ba miracle nyonso comme magie nzambe pa osala pe miracle te botikali kaka ba théologie comme ka Dieu a dit donc la Bible dit apôtre Paul azolo bana 1 Corinthiens 2:4 alobi na te abino liloba pamba te lokola ba théologien mais na te abino liloba na miracle pe na démonstration des ali ko bongola mai ko miji miracle ezali ko tela mutu maboko mutabiki donc c'est ça. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à mon ami Enoch, merci à Bob Boukassa. Balobi na réalisation, tout le monde Bob Boukassa, tout le monde côté technique, montage et tout, Enoch, n'a pas sinon Bob Boukassa. Enoch, n'a pas sinon Mote Belé, Sika Bozali, Bossa Moussa Kitoko, na Rosepela. Merci na Batutu Baron na Biso Sikawa. Tokutani Bongo prochainement pour la deuxième partie. Il y a émission yo, c'est en plus il y a spiritualité. Donc ça a 50 épisodes. Donc vous allez belé quoi. Tokutani Bongo balasima na chez Biso Télévision. Bye. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.